sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Le système kaka to profiter la biso na été to ça ba brochette donc nyo surtout aux aposo mela o mela et ça la bien donc to kangamara la bengazi mais tout to kiti la vigne hein donc to sepel ça ba la tuboya to sepela to mela kalate ba rentrer to zonga sur ba manteau la biso Sabino c'est ma de Sissou en personne la fille de maman Mbombo Agnès et le papa Marcel Sissou. Donc, ngam noye bisabilo boya to kuta la terrain vigneux et ça biso bien mo ba jolibilité. Ah nyo soto ezali. On a lia tabakala yaka o mela. O brochette yaka o lia. On la mela eneken o komela. On la mela coca o mela. Dans la bengi bala tout ya son. Aga ya son ite département nyo soto zalaka. Kita to kuta la to panza sango ya Congo. Donc ah ma de so panza sango ya vigneux. Donc tika sko to panza siko sango ya Congo. Donc tala kaka. Loba yepe falo bata raye. Ya mutalonga chômage la prend. Mais en plus nangi pe la remercier vieux la pe mo pa o mo konzi. Tala kaka s'excuser ga devant pas so ba petite sœur na s'appelle Sibiso pe ya mingi. Surtout ngayo ngako voisine na ye to fanda quartier modèle la yambi beskisi no mala mutema moko. Profiter pe la pe sa batutu ba yebinga imbote. Na ba ba yebinga te a commencer par ma famille. Je commence par papa et maman Mbombo Binene Agnès et papa Marcel Sissou la pe cible tout ba mbote la pe Cédric Sissou mbote, Redi Sissou mbote, Bei Sissou mbote. Ghislaine Sissou, Olive, Montembote, sans oublier la milliardaire. Na vient la Jean Bosco Carlo, la milliardaire Mouton le roi et la fleur. Ah, boy, ça moukili, la mort la balolo d'ambanza, donc, batambo, ah, confirmant. Na senga po na kandate mo ya dino image yo panza sango ngo ya vigné donc kandera ezalara vient dino image minga le bezate pour petite sœur déjà le beli trop quoi donc biso to na vigné to na terrain ya vigné donc to senga biloni en stuboya quoi kandeka ezalara minga le bezate biloni en stufora boyara et belé po nyos tu ya omela déjà ezalara nango déjà oh za na posa olia soki ni nyos to ezali donc mingu to le bezate pour petite sœur déjà lobby la minute ngara na irara kopanzara sango kara ya Congo ya vie na ngamoko edino image ye mto kanga masolo tu ya Savinisi Orge oya boye asali mokini na ye tala ngamo petit na ye petit jamusketi azali donc na micho ndenge ya boye na lo pesi ba mbote na ngai pa ya vie na ngamoko vie mabudi donc c'est mon vieux tellement déjà il est trop donc na pesi susu mbote susu na ye mo Jean Bosco ah Jean Bosco na le place zali mo déjà kasi da petite série à le belio quoi donc minga le bezate na pesika ba mbote trop et pas grande sœur na Nathalie na grand frère Tom Kandera ezalara na petit sumbote et pas petit na moma de Sissou donc les qui a petit la milliardaire sumbote sous na vie de pongo quoi et puis Doudou le mama et si ko zali na le lieu fort pour so mona na tozo kanate ye moko susu vient na président ah président Kalume Kalume si ko zali ba bisou la pesi sœur na pe Mirfi Mbuma mwaka mbote si ko za tala la vigne ah on a mère Irène te wana kuto za mère moko oya osali maso na Savini donc mère Irène si ko zali ba mbota trop ba biso trop donc zala ka rapport de jeu quand da Savini exotique mobimba oya le ki ya maman Irène ezate donc na pesi ba tout vena bango mbote donc ba gros bisous donc to vena lolo to vena Raf
Tovena Eric, donc n'a pas si sous bébé Preston Yambote si Kozali. Talara maman la milliardaire. C'est tout un terrain venu, tous ont profité n'a été pour na yo siko zo mona, ils ont se passer ndengeni vraiment. En tout cas normal hein. Normal, vous sentez que moi terrain normal dans votre bazar, dans ma solution normal, ouais. Ouais. Donc il y a comme donc sécurité vraiment zali. J'étais dans on a venu babuzo beaucoup de maramu la raté dans normal. Kolia comme là dans soa zona bibende ku tuzana o lukati na mikilia donc normal on a venu normal, ouais. Pour nous siko kolo bani batu baya donc faut bien que ça va la département nyonso tout okutana to sepela pour akalaté yo mo yebika to zo la conjoncture en. Ouais, donc mutu nyonso oyo azaya oh zana na Villeneuve Saint-Georges, oh zana na partout dans ces alliés donc venez côté masolo normal terrain a posé dans ce hôtel sécurité normal parking est assuré donc j'ai normal tout ça batente bazawa bachiba chibazu chibambelo tout ça ba masse belé bazaza na ba petit nanga msu bazawa donc normal j'ai normal ba petit nanga ba Francis bazawa j'ai normal bon pour l'andé j'ai l'absolu pas à s'excuser siko yo monya ondeni ouais à cela qui vraiment à cela qui gaffe oui à cela qui gaffe le roi s'excuser donc normal mais ba acte wana nde elaxami mabe na mutu a filma ki wana donc yo filmer mutu ozuna yo kaka o chango en tout cas na mona ina mutu wana bien té pe ba artiste na biso faut bazara na bato sécurité c'est-à-dire au moins déjà mutu azo filmer artiste na yo pe so tali pena image na bio au moins na mutu mo la teki veste azo sa cameraman na sala boy. Pourquoi pour que nous botolier téléphone wana soki caméra zaki nango wana bolongo l'image wana parce que ba mona ki ngando filmer ko fiti ya kino sala acte wana siko kilo e mona ki siko donc baba zo bato bandeni non c'est-à-dire ngai na condamné Kofi vraiment té on a ni condamné té. Et tant qu'artiste pense que le sali quand même, ça se fait nulle part. Et tant que patron que nous bête vraiment dans ces noms, bon on l'a mis sur bateau vraiment. Et ça vraiment respect. Surtout quand la sauve vient là mon pas, on a considéré mal à regretter à ming. Surtout quand petite sœur on va mettre à quartier mon corps. Donc pour nous mater pas, non il faut banana pas la biso. Surtout quand mal à regretter à ming vraiment. Sur pour na yo le monde en dernier. Yo ko le regretter à ming pour abeta ki moi si. Mais acte moi si on sala ki biso na ngala yo to ebité. Donc, quel que soit acte, quand même, ils ont bien été quand même pour tel marobeta moutou bongo. Papa, abeta qui est sur hôtel image on a abeti ma confité. Ça dit à pointer. Non. En plus là les boumou tant qu'on pointer en haut vraiment. Ils ont respecté. Papa yaka na baluka boy botanga vraiment la 4-4. Yaka na boumouté. À pointer na boumouté. Abeta qui est pat. Mais à pointer na boumouté. Ngai siko na ndenge na ngai ngana ndenge na ngai oui asali gaffe moko wana c'est vrai mais asanga maîtrise voilà agi palpite trop likolo ya nzeli fala za la maîtrise à perdre contrôle et s'opier surtout landi image bien to weleli ba mbandami balé ba soigner on est des grands garçons en ndenge nord basimi balé ba soigner aussi parti pris à moi si moko et sopio les anguilles maîtrise tande tomboli ba dossier mais toi ba fan na yo to landa yo merci bon siko papa bon pona ndenge ba mouvement zoleka yo so mona ndenge ni ouais c'est biso bien était tout dans la terrain on boya vigné biso bata Paris to kiti vigné ça va. Donc j'espère qu'on s'est retrouvé vraiment à un moment tout temps pour passer à Tara distance la salle pour nous comment ça va. C'est que bien. La CPL ami. Papa, bon on na yo moment où tu passer à la terre à vigner du monde d'abord comment ça se passe tu te retrouves donc en fait nga naza vinésien. C'est bien bon. Nayambi bat bauti musika baye et terrain na biso nayambi baleki nanga ba trésor et sali kitoko. Qui m'ezali, ambiance ezali, sécurité ezali, la police est là à côté, c'est bien bon. En fait, à propos de Kofi Olomide, je voulais intervenir. La violence faite à la femme, c'est pas gentil. On ne fait pas violence à la femme. Donc, ils ont déjà coup à volonté.
Aza condamné parce que la femme n'a pas intervenu. Il y a bêtisier en public. Et ça normalité. Qui te côté, Aza condamné de se pelleter dans ma main. Ok, merci pour la parole, non? Merci. Papa la monio, Ah, bien. Lolo Banza, Eric Kenzo, Pati Kabea, Joël Mouya Dior, JR Molicho, Bao Bazangi, à suivre quoi. En tout cas, on a condamné M. Kofité. On a condamné M. Kofité. Parce que ngana yo to yebi acte eloko nini mwasi asala gité pour Kofi asala acte wana. En tout cas, on a vraiment ngana condamné na nouté. Donc to yebi eloko isala gité pour asala acte wana. Mais pour na kosugisa na ko pesa ba massa baza awa na pesi Chibaka Ntwaza wana, Eric Tente, na Bosanité, cœur de cœur, Fanny Kinwani, Tsungi. Na maman ngai Theresia Mofawe. Bon, na sugiga wana. Je vais encore intervenir. Alors, Ndenga lobby que Kofi likambolega qui on a to éviter, quel que soit le degré à problème. Encore aussi moi si en plein air, même quel que soit dans sa chambre ou quoi. Tu es bien la bangote. Ata agafé na ye, il faut que solo là on expliquer mutu buzo banaye asali pour comprendre. Awa toza na poto. Toza te qu'il faut obéter à Kofi ba kiai ba bloko no pas pambana. Tu es pas chez toi en Afrique. Pas ici. Pas au Kenya, pardon. Tu vois? Alors, il faut aïe bela. Na âge na ye en tant que papa ya bana Mokambi, un grand artiste. A Rosala Biloko Wanate. Ok, merci. Moi, dédicace. En fait, dédicace na moi Anna Maria Francia Nakin, à Roya Kalate. En fait, na petit nanga trésor Mankuru. Na Chibasu. Na bandeko nyonso o baza na kisasa bambote na bango tout ba la vigné ndo bosa na bango toi la vigné toi la vigné toi la vigné vraiment siko to panza sangwa vigné elengi na mboka oyo akati ya vigné awa toyambaka bato nyonso boya boye ba parc ezali ba piscine ezali moye ebele ya moyi tozosepela makambo nyonso eza kitoko mama na bosani te koboka pire vie na ngai ça dit vie na ngai mabele vie na ngai bijou de pongo donc ozomona terrain oyo sozomoni terrain ouais bien na bijou kuna na ngambu donc tokomela epe sozomoni terrain oyo ndenge eza awa mutu afongola terrain oyo eza vie na ngai bijou de pongo ti ozomona ba yuma oyo ba mbaka biso la panda sanga Kongo toloba ozomona ba mbaka sa oyo nyonso baza awa mutu afongola je oyo eza bijou de pongo donc oyo nyonso ozomona ba yuma oyo bon totala na luvier la biso to kaitsa la mpandi po to mona vie la biso bijou to féliciter na idée oyo donc grand frère propre bijou de mpungu donc imta simbi vigné donc muta banda sango ya terrain vraiment la vigné zaye to yango to ko kangela siko pona pesa na moi idéologie ndeni bandaki ouais ne bozinga na bilili ozanga kuna butu mais ça li peka bien pour ne baloba neloko nyo surtout début à la avant baloba 1 0 ezalaka donc 0 ezangai ne be fait tout momoni bato belé oyo mboko ezalaka nango boye te so ezalaka ngate nde makambo bomo nango te so pe na lobby bandimaka te mezanga non biso dondi ma part c'est que to yoke ma docteur pour la panza sangwa Kongo kita 4 na siko donc c'est que to ziba confirmation mo ya minga to bi non il faut to ko bana pa na yomo pour la yomo do confirmer les biso ngo bon l'équipe ba bisi bino donc avec le côté idéologie kaka depuis ba kini nga za muta sangisa na ye na che ba kiti staff et bandi au troisième année yango yo ndenge moni ba stand pe ko mebele bon ceux qui ba ko reconnaître ngam na leader na bango c'est bon ceux qui ba reconnaître était mais mututu ayebi ceux qui ngate ne makambo esala marate donc ba ngombi ko zo sala moyo donc partout ba tusu nozo mona ba ya donc na minute na sima na ngai mère à maître Gim ça a dame wana yo ana la ana liputa mais lem susi pas lingane caméra te on a baba VIP na ngai bayaka na ndenge ya stand mama na grand joueur Imbola ayaka awa ba client na ngai ya VIP bayaka awa batu ya danger bayaka awa ba prêtre ba baron de l'Essonne bayaka odami awa parce que nga na muta masolo
Donc ils ont mon la siko bon tout ça second dossier mususu par rapport et loko acte na biso vient na biso mo pa wasala ki bon à s'excuser quand même tout le monde yango lelo na ba télé na ba net tout le monde yango a lobby vraiment bo limbisa siko yo moni la ngondenge na ça malamu to mabe siko question na répondre de temps que vient beaucoup la qui vient na matonge to na ninga mokili ndenge mokili kaka po vient beaucoup là ba vient na biso nyoso to mais biso pena ba natif ngaso ba ma vient beaucoup les a parce que za mona matonge na mona matonge mona molokai vraiment donc te confirme ngo bon siko on est là siko via sali vraiment siko yo oya sali par rapport à Makambeleki na Kenya to ya oya Kenya ndenge ya beti ndeko na biso ya mwasi bongo. Bon, oui, dans l'histoire, il faut comprendre aussi le pour et le contre. Na habité motif nini et puis mobile nini et pour ça qui est à agir ndengwana. Ce que qui peut-être par colère à exprimer, à présenter, excuse naé à tout le monde. Oh, il y a mon qui vidéo on a comment c'était passé. Donc voilà, quand on est une faute avouée, à moitié pardonné. À présenter des excuses. Bon, Yemoro Azamukolo a ébiqué Actuana Ali l'homme de public. Actuana ils ont bien été visiblement et pas public. Il y a des médias, donc peut-être de sa conscience a ébiqué et l'oko wana mbalasima a osala ngote. Azavie nazana pour l'emporter moralité nena lobika kana ebité loko qu'est-ce qui s'est passé mutu monte beloni les gars qui. Tu pété lonini fiona lobaki, tu pété mobile netinaki agir ndengwana. Donc en fait là on a rolo ba ngwana quoi mais bon image tamboli ndenge zalaka oyebi pe biso keti na bapanza sango Congo ba biso tozana to yoka ba musique na bango tant que ba patriote et tant que ba patriote et donc voilà quoi donc poto songa sous terrain oyoyo idéologie batunanga ya danger bayaka to tanga ba crâne à pays donc ye moninga lobaka mutabatami à l'équipe na maele crâne na temps bongo pour la dédicace non na roboaka bon ye bikanga na mutabatu bayaka wa ebele baba Lorenzo moni bati okenda wa ba trésor makungu ba petit nanga yan momba ba bugu mestre ya ngoto petit nanga gelon vemba bugu mestre ngoto. Donc, na simananga pe batunanga bali ba innocent lokoy belulu va de kuna matata wana tu batunanga ba pagila mota bango tu basistanga ko to ba jeune maître dadi ba koene donc bango tu ba koto yo bikaka staff eza vena makasi quoi donc oza bijou de pont l'homme de public le garçon valable l'ami personnel de le baron de l'Essonne Damien Kolonga donc voilà quoi. Donc on peut profiter de la PCP, grand frère la propre Christian Pemba, avec Aromé la Mingawa, la PCP Mbote, c'est la famille, elle a balagnon, stop, c'est Mbote vraiment. Babi, ba chérie bien peu bazoya côté. Ba chérie bien peu bazoya côté, ba yaka yaka pa pamba. Ba botox. So il va bien botox donc botox, ba yaka awa ba Mirai dit qui ba régime moukaton donc ba kombo oyo et salaka. Okay, merci. To sepe li vanda santara site munene ba donc ya on te simbi donc son mobimba tout. Donc ti boyeti ko kanga koto yo. Eza pour la panza sanga Congo donc ya montu nanga ya 4 minutes depuis bankini et dino image. Ya ebi. Et dino image ayebi. Donc montu nanga pena ya parler. Donc to kende kote musute awa ndeto tikala donc ye asololaka. Asolo la rado panza sangwa koko point comme otala makambo ya ndenge na événement musuku to oyo et tu koleka siko ya zanango déjà donc to panza sangwa Congo to panza pe sango pe avenir et pas vient na somo bijou taka a panzi sango do avenir donc ndoka nde mo da fondateur vraiment avenir donc bino tu boya si mais faut bon dimaka ye keno akulu tu na bino. Merci. Donc par rapport à le ballon to kanga sunde ko so mobali ya zo pesa ba idée nini eza ko se passer à la terre avenir papa comment on oui, mais yo moko lo boye biti ali Tokyo. Ali Tokyo tara yo mona en zone ya solo. Oyo luka mona mbinza. Donc ye o ba grand frère la biso ma solo. Donc grand frère la s'appelle comme on l'entend petite on aura kala vraiment depuis kinto kanga mais ce soir. Yo zo mona siko ndenge ni. Ouais, c'est bon quoi. Oui, ça terrain na biso ya 91 donc qui to retro quoi. To sepeli donc to kutani rencontre bien à 4 à 91, tout le monde c'est là donc c'est bon. Donc, tout ces pays vraiment, donc, vacances, c'est les bien à Bana. Vraiment, félicitations à Moutazo, initiation Oyo.
Donc merci vraiment, donc bravo et belé. Pour naïe quoi. Et bon, par rapport à l'acte, vient absolument mon pas, mon conducteur, biso balangalé, par rapport à mon langalé, n'endengue à s'excuser. J'espère que l'anda qui a le passé à Nabiso na RTNC m'a mis là. Ouais, tout le monde y a internet quoi, mais Rambo, Azavie Moroboye, Azo Sala Moroboye, conscience Nezo, Azo Yeba Marambo, Azo Sala. Donc, tu te permettre na Bouzobo Azo Sala, à l'équipe na TV, le bon on fait beaucoup que petit Moroboye Yeba Ramabenaye, après les cas Asenga pardon. Vous comprenez? C'est un vieux Moroboye, Yuma, c'est un vieux Mendre. Comprendre? Donc, ça vient Moroboye. Aye Baramamazo Sala après na Simanango a resenga pardon. Mami il est en plus ayebi que acteur ya sali ezapo na bana basi asali mwasi mabe après azo yambaye pe en place azo sekisaye a poser ba question Moroboye ça nango normal ndeti confiance azo diriger bango. Ah vraiment kanyama biso guto tozo ba kanyama tozo telemela kanyama makambo kanyama ko telemela kofi boko suspendre pendant 2 mois na kini kuna abeta kandule te avant dit vraiment calmement donc asala action activité na yeza la raté donc bozo zoyer pe boyambi la télé boleki sepe na télé nationale c'est quoi ça? Oh là là, le batté par rapport à la fille à question. La fille à question elle a dit que non, bah viens bêta qui était là juste quand qui est, ben c'est pas, mais non c'est pas moi qui le dis, mais c'est la fille à question, la danseuse au moins. Elle a dit que non, ce n'est pas moi, donc tu éviter ce que ce problème en c'est normal la qui nous tu éviter ne pas vivaka. Ayebi que on déjà et ça boulot na ye, sur le bien diaboliser maître na ye, et ça a toujours pas problème, on comprend. Et ça a influencé ye. Petite sœur a été traumatisée, l'on a quitté. Petite sœur a zo diriger que le baboy. Mais c'est quoi ça Rambo bomoni de ma ben aye to yebi yango. C'est vieux moro asambe azavie moro do azama mama ben na kati ya mabe. On comprend. Et ça le remob na que gouvernement congolais bozo makambo wana vraiment que talaka na libanda kutu ba refouler. Siko bino bozo en légère comme ça après bozuye pe à l'équipe na ba télé nationale donc le bané ba n'importe quoi banine. On comprend. Ah c'est quoi ça? Ils ont ko faire comment diriger mboka ngo. Kabila ata Kabila kutu balobi ke au peuple bazote même Kabila faut télémer les Kambouana maman Olive wana droit de la femme donc faut téléma pena maman Olive donc Rambo pena faut bozwa ata moi eloko moko pona ye ata moi 2 mois 3 mois bo suspendre que activité na et les karani na télé ni partout pour comprendre vraiment que loi eza na mboka. Bon to suki siko pour moi dédicace moi 2 3 personnes et ça moi bien. Ouais dédicace nga bon. Non, saluer Kabama Salana Tozana Bango, Ale Manzala, mon premier Papingimbi, Michuri, Ngamoko Alito Kyodok, Yaboyebika Montikil toujours. Ngamoko confirmé au vient là dans Mukonza zone yo. Depuis ba lycée to bongisa. Boyebike mutaro bunga zate quoi. Na musika la bakini kuna na on apesi ba moi Salanga ba Gotier Kitoko, ba Leva Koko. Ba Fiston Temi. Ouais, c'est ça, ba Junior Kita, petit nangai Rigen, Obama. Donc, il y a une musique quoi. Merci. Ok, on va profiter de cette bonne zone. Mbote stuche comme matata la personne mbote sikoza. Ouais, sans oublier mon frère Moussei, famille Moussei, Nono Moussei, donc Titi Moussei, tout le monde. Donc, bah salutations quoi. La famille Moussei. Donc, on a beau sanité, tout le monde. Na Katia Montikil toujours en avant quoi. Papa Lelo toujours en colère. Tandoula. Bah salutation toujours. Ok, on va profiter de ça lycée Nios Tumbote ou lycée to bongisa donc bilote sika boza ba Vanessa Lukabu na pesi bilote ba mbote. J'espère qu'à la tête au kutana bino. No image. Banza songo ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino, image. Ouais. Edino, image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini eboleka na mboko yo Congo. Ah ouais?